basi na opesa nini d'abord ko liboso na place ba tonga ba opesa prophétie so pesi mbongo contre Sili bon de la 2 jours capé mais Sili pona ye ayeloka oto na ngomba to kiti poto luka sikre soutenir biso ma uti ngoma na kitika pona pesa message église assemble la koyebité c'est ça moi binzamize ba finga biso ba raison sous ba on a compris raison au moins la prophète ala taka ba robe na ba croix to ebité accoutrement wana eza pour landra et là tele Yesu to nzambe a révéler ba la tra bongo avate ya to ndengeni bon eza monsieur ça c'est la vocation mutazui OK mais ba to monsieur ba Alexa Mayele nyonso na monsieur za intimidation bazo ko intimider bana nzambe yango na zo mona nzambe zo na nga tala comment que l'intimidation me soutient l'intimidation les camarades sur papier on bête en amoutou parce que les lots n'a remarqué martyr ça sur les camarades mais comme il y a concurrence c'est ça batu ba chrétien ba liba pouvoir ba bato bazaka na ngambo wana ke nzambe pas puissant capable oui et cause à ma bête cause à pe ma bête c'est ça parce que comparaison n'est pas raison parce que aux opé sa mutu au pouvoir batuke yo boko tondi ça. Merci beaucoup, nous balandino surtout à Trace RDC News. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde à travers votre chaîne préférée, Trace RDC News et Télévision. Nabi eto bo monde rangai FB Choco Cloche Kano, autrement appelé les camions de la presse congolaise. Appelle-moi aussi les vainqueurs de la presse congolaise. Bandeko balinganga mingi bozai belé na Asie, Océanie, Europe, Amérique et ainsi qu'en Afrique. Tant bo moni mission de bino Trace musique bo s'abonner massivement parce que awa tu yamba bat nyonso. Donc ba mission chrétienne profane des hommes de Dieu oeza ke ba travailler tout yamba mutu nyonso awa na kati ya plateau na biso ya Trace musique. Merci na ndenge bozo komela biso ba WhatsApp bozo benga, ça montre que vous nous suivez partout dans le monde. Alors na cadre toujours émission bolinga mingi Trace musique tu yamba bino moko ya basana nzambi o yebani mokili mobimba na kombo ya pasteur Dieudonné Mazwa. Il est à côté de moi. Avec lui on va parler na sujet o ya munene o ebele bokomelangai bolo bilape ba prophète boloto le bilabango concernant les vrais et les faux prophètes. En tout cas Tokoyoka ne l'homme de Dieu à Koloba parce que Mitoune ezali à biso biano nde ezali aye avant la présenter binoye na pesno merci na nzambe o abatela ki biso na pespe sous merci le sous na équipe technique mobimba. Là je vois mon frère Juvenal Mangovo na bossé pété le pasteur René Abiri oyo azali bon ko bon c'est la biso toujours plateau en tout cas aza humble makasi nzambe abaxere belé na bossé pété maman Laurence Nzumba ndela le baki bongo na za bona pasteur na biso Dieudonné Mazwa. Il est à côté de moi et quant à moi je dis bonjour pasteur. Bonjour mon frère Choco. On a lobaka moi na mbala zo sala musale zo mona miso bato et oza bénédiction pour na monde entier et surtout pour na musala nzambe tango zo yamba biso. En tout cas, merci beaucoup. Donc, il est un homme de Dieu, humble, il parle aussi bien. Donc, il y a tout sur la pena, tout, il y a sujet autour de Bilalelo, les vrais et les faux prophètes. Alors, l'homme de Dieu, sujet oyo toujours le Bilalelo, et Bilalelo va communiquer sur Facebook, sur WhatsApp, pour na yamba mutu oyo akoyano la biso pena malam. Toujours le Bilalelo sur les vrais et les faux prophètes. Quels sont les signes qui montrent que celui-ci est un vrai ou faux prophète? Bon, oulala. Bon, on a repéré ça quelques signes parce que ils ont vraiment, bah si les belés ça vrai ou faux. Dans la Bible, je crois, dans le livre, il y a Matthieu chapitre 7, au bandit dans verset 15, tina verset 23. Et ce qu'on voit, puis il y a ça ba signe to bilembo. Il y a ba vrai na ba faux. To ya faux prophète. Bible solo ba ke bokoye ba bango na bilembo pe na ba signe na bango. Et bakoya lokola ba brebito ba sali ya malamu. Mais kati na bango bakobimisa ba fruit ya malamu te. Et aujourd'hui to comme na pesi tant na zo pesa référence biblique, de connaître so ko zali bako kolanda biso. Atanga. Ou za télévision, moi na défini tout exacté. Et esa chaîne bande ko bakolanda biso na pesi référence et esa réponse ya question o bande ko tom suba
bapesi yo pas journaliste yo tuna nganga nzambe oyo yambi na plateau na yo. Yango na pesi d'abord référence biblique wana ekosunga na bande bien Matthieu chapitre 7 verset 15 tina verset 23 et siko Yesu azolobaki bakoya ebele bakoya na bilongi ya malamu mais à cause ya misala na bango nde eko définir oyo aza vrai to oyo aza faux parce que ebele bazoya na kombo ya Yesu mais baza ya Yesu te. Ebele bazoya na kombo ya baza na kombo ya Yesu te. Aujourd'hui papa oh bino bozo mona ça ba réponse ya Bible vrai ou faux bazali tel bakomi tellement ebele papa mais bazoye balate surtout baté na banzela pindo mona ateli mabeto prophétie mama tele miti mona akongoli bato pe na nzela bisakoli pe bandi wala li asepe mama église nae oyebi lelo esprit ya Python je jouerai rôle makas dans monde évangile esprit ya Python esprit ya Python jouer rôle ming na makambo nzambe Satan koti na kati ya bunzambe. Question tuninga eza vraiment vraie question on répond avec intelligence, sagesse et intelligence. OK. Les lotos au moins banzela ba komi tellement ebele. Aujourd'hui je vous dis bas biso ba pasteur toi lisosté. Ba apôtre ba bungi. Ba docteur à parole ba bungi. Ozolanda papa. Oui. Na ebike bana nzambe pardon le monde bazolanda. Lelo partout prophète atiki pasteur atiki pasteur et le mot église tom sous les bergeries commis et ministère prophétique. Faut que nous na pesa pe ya bana nzambe bolanda biso. Bana nzambe na place balinga parole or que la Bible dit vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Mais les paroles les prophéties la parole de Dieu batu bakoma ko échapper yango batu bakoma ko kima makomi bazo préférer na ozo bimana minoko ya batu nyonso zo bimana minoko ya batu eza prophétie à soloté et yango peut-être eza parole de Dieu aujourd'hui bakomi belé na banzela pourquoi papa soka bika ka deux versets bibliques et sili muso aloteka ndoto pona ndeko ndoto ande kokisami akomi prophète au monde même na batu mo ba surnommé prophète. En fait, est-ce que nous avons comme prophétie? Et oui, il y a tout ce que nous avons fait. Il y a l'hôtel, la place, il y a l'autre, l'autre place, vraiment. Ça peut arriver. Dieu parle, tantôt dit, mais tantôt une autre. Zamba kolo bana mutu, musu à travers mutu. Et arrive à Kaizalaka. Mutu à l'hôtel, mutu noto, mais salami. Et Zalaka. Mais ce que l'hôtel, mutu noto qui fait, et l'obité que comme prophète. Mais bela l'hôtel, mutu noto, et comme bamo, même mutu là, prophète, l'hôtel, il a été. So tant l'être identité wana asima peka matiti tanga mati mbamo 2 jours 3 jours ngomba oyo ngomba à l'époque biso to mata ngomba papa eza vanta te bande ko bolimbisanga sera to mata bangomba na tanga basa nzambe te bon ba moni ba grand homme de dia mboko oh lelo ba sa la fierté malgré tout mingi ba kotila bazira mabe à l'époque bazo sa nzambe na ninga solo na kuta ba ngomba na baluzizi là na kuta na bango na mangenge pe oui à l'époque nazaki vraiment trop jeune na matangoma na mande fouté papa zo mona o OK et ba so mona nga jeune ba papa na ba tu na parent na tindi mwana oyo amatango na jo payer moko à l'époque on a papa lelo ba komo tonga ba tante à l'époque on a tante za raté na zamba mbule zo beto polio sisi bilambe ka okina nzoto à l'époque quand tu tika ba mande fouté ba papa ba suki pembe ba tika ba masuki belete mais aujourd'hui prophète obeta mususu azangi place à kovandre comme prophète na ngomba abeti 3 mois na zamba 6 mois akoma tala avanda alia donc yé asala kate avalia na zamba fa pesa mutu prophétie na sima nango nzamba ebo sala nzamba ngalo banondeni amen amen mutu nyoko pesa message na suka noka forcer ngambon Ote avant de faire sa message, il faut mbongo. Avant de banda prière. Ngana ebi kezalaka après prière na souka. C'est important muta pesa action de grâce. Mais yo ko obligé était parce que nzambe nda convoquer kamité ba tu vois pesa. C'est ça. Alors le prophétie et longo na bonzambe comme na cadre business. Ba te bele ba sala nzambe sous te po ba bengama. Ba mo sala nzambe po et comme business bien aimé dans le Seigneur. Mais ces journalistes, sali mingi ba komi na nzela lelo. Ba sa ba coopéra.
surtout otobenga prophète pasteur ambulance là au mona atei muke malamoro prophétie ma sœur semaine boy pesa boy sala boy bango la pleine de bito boma to bongisa évangile mais yango na zo biso papa tuna question maramu na loba na pesa na bosa ni na question na mutuna nga ba vrai différence a vrai na faux ndeni to ba vrai to ba faux na ko yango na pesa ba sino wana un vrai prophète a ko beta publicité. Okay. Un vrai prophète parce que vie mutu sacré. Ozomona. Le prophétie la vérité koufa la prophétie et comment toujours mensonge na ko adorer batu. Le prophétie ça soute que ouais ça mutu mabenae. Ouais ça mutu kana mona lipambo le comment ka combat. Na voyage. Le combat combat il a le combat. Ba bi ke bana nzamba banga kandoki mingi. So bi ko za na combat mo nzamba nolela. Tant nolela bonté ma sœur et longwa nango. Faut ça la confrande de temps. Et belé ba sala offre na prophétie ma sala matin. OK. Ba pesa ba million lelo. Mais le comment ba pesa la mbongo wana si lelo déjà 200 à mon réaction té. On a prophétie. Amen. Amen. Yanzambe za la kasoki na pesi, soki ça va ainsi dit l'Éternel. Faut mon abilembe monisama. C'est ça. À ta prophétie lelo dans son sa différence, batumsu ba comme ça parole de connaissance, ba comme ça notre prophétie. Parole de connaissance on va betelo au état que salema. Mais professeur on rappelle au passé et betelo na futur. C'est ça prophétie. Et ça la bamsu ba na prophète ya comme prophète à ministère té. Oh. Eh oui. Non, pas d'exemple. Allez-y, faites nous comprendre. Élie Azalaki prophète à ministère, il était prophète. Okay. Élisée prophète à ministère, il était prophète. Amen. Bible les autres ba grand na ba petit. Parmi les gars, autant Béli, autant Bélisée. Ma petit prophète peut bazar. Ma fils de prophète bazaraka. Mais aujourd'hui, moi na qualité tellement soit fiamong. Ba que non ça ka prière na papa na yé. Père spirituel na yé. Autre benga papa de la foi, papa kondima. Parce que père spirituel ça ka Yesu Masia. Daddy. A que ça prière na daddy na yé, monika daddy ba bambie moi fait pas kilo. Le quoi daddy peut faire c'est ba kabola. O kablande ni tata na yo kablande ni. Le quoi ba kabola te yé pas que ça lianga na yé. Le quoi la paix à moi 2 mois 3 messages na bandima. La somme confesse bandima. Pas bandima kam. A ça ni lianga. A que ça lianga comment liyo? Lianga neni. Kasi moi liyo to ka 3 personnes qui na quoi na lu ki moi le pango mo seli la bandi wana. À la bambi combo prophète bishop tala comme ba bishop ba archevêque titre ça Yesu. C'est ça. Moni bablon so mona ça Yesu té. Eza ba titre honorifique o ba tozumi tombola. Amen. Amen. La Bible dit humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Mais aujourd'hui bana basala nzambe belé ba komi na lolendo. Ba benga ye ki. Tozé ba te faut kasi biso ba toté ba nzambe na double té. Ba kombe so bang sabatu. Bien même tozola nanga. Kombe bangi sayote. Ba koye ba biso na bilembo pe misala na biso. C'est ça. Ata benga minani okufoye be na bilembo basini. Ma bebe ba nzambe liko tanga parole de Dieu. Tongo bozo kosa matro. O kamuto ya bi connaissance. A comme maloenga prophétie. Ce qui dit kambolingo komelo, c'est que nzamba lingi. C'est ça. Ce qui nzamba lingi te ekomate. Ekomate. Ce que tellement ko bang elo que ça la batani ma prophétie pas comme banga bandoki. Oh. Parce que Bible zo bisanga na livre Luc 10:19. Nzamba bi voici je vous ai donné le pouvoir de dominer sur les serpents, sur les scorpions et tout si toute puissance de l'ennemi rien ne pourra vous nuire. Muto za nzambe, asa autorité à Yesu. Est-ce qu'un docteur c'est papa? Parce que aujourd'hui tout le monde a comme prophète, ba pasteur ba limwe, ba to bali sur évangile té. Yesu alobi allez partout dans le monde, faites une nation mes disciples. Alors but comme ça va s'accoler. Pas comme on a disciples à Yesu. Mais ba disciples Yesu d'abord faut pas y ba repentance, leur repentance l'église est koufi. Église était à repentance on t'a souminité. Na ba église à prophétie ba toni kuna talak ba kaka so ba lobanini. Même on ça ba TikTok faut que mon papa localiser nga. Yanga ça bon maman, nga na location na pas localiser. Les bisan nzambe on ça la localiser na travail ngai. Nga na ko localiser te. Ata fuime pas na ko bik ça Yesu ça lingo luté. Même on ça comme yeti nzambe abik nga na bik so na kombo nanga. Te. Yango na lobi boy. Pona sous na question na yo. Boko eba bana bilembo na bango. Na basine na bango. Ko pesa qualité peka na mutu nyonso te. Ça la très attention. Basine na opesa nini? D'abord lo kwa liboso na place ba tongo ba opesa prophétie. So pesa mbongo contre Sili. En bon de la 2 jours capé mais Sili pona ye. Bazaka so ko landela ba fidélité. Ya nzela wana opesa prophétie église assemble la koyebité. Ayeloka oto na ngomba
tokiti poto luka sikre soutenir biso mauti ngoma na kitika pona pesa message église assemble la koyebite c'est ça moi binzamiza ba finga biso bato ba raison mususu ba ema na kompesa ba raison parce que beaucoup fingi sa kombo Yesu makasi. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, il y a beaucoup de choses à parler, mais nous courons vers l'état. Oh, d'accord. Alors, prophète, numéro de prophète, pasteur Dieu donné, tonto yeba sikoyo. Le lo ba sala nzambe belé au monde bango, neti ba prophète, neti to ba mandef belé su ki belé, même susu bazana coutreme bango moko. Au monde la prophète ala taka ba robe na ba croix. Tu habité à coutreme wana ezapo landra et là tele Yesu to nzambe a révéler bala tara bongo avate ya tondingeni. Bon, merci pour la question, papa Nangai. Bon, et ça, monsieur, ça c'est la vocation Moutazui. Ok. Mais bah, monsieur, va Alexa Maële. Nous sommes monsieur, ça une intimidation. Parce qu'on intimidé par Nzambe. Il y a un autre moment Nzambe zola nanga. Tala. Comment que l'intimidation me soutient? Monsieur, c'est intimidation. C'est ça. Et puis que soit la type à croire dans une intimidation, au monde saint. Au monde saint. La Bible dit nul est parfait. C'est ça. Moutam traba défaut na ye mais soka la tin zamba ozomone pena saint mais na sans zambala ni le batami kuna ana singa ana loko zolo bele pa peso message wana tam suna monde na kota na ba obligé la taka banzamba na ba croix croix nyoso eza signification ya Yesu te croix nyoso mais batama ka pe mso sala croix OK ala dit c'est la signification nango chant nyoso eza na signification nango o mona la ti bag ya signification tala bien aimé les lobes signe na bango comme mon na papa et bata masuste c'est ça et bata masuste fala taka nzambala oui musu ça c'est la vocation na zamba memeli na ko lo batenyo c'est mabe mais ming ne ba exagérer atambola kana nzambala bizarre salité nzamba propriété bizarre mandefunkele mais babi l'homme de Dieu soit là chic qui est propre c'est que à 20 ans neni pasteur on a makasi ba griffe makasi c'est fou ça la bizarre bien aimé Yesu a pauvreté Yesu a pauvreté Yesu a saleté tes enfants na sika bo sotote c'est ça Satan nde sika ne fulu Yesu sika ne fulu te siko ba tala omi comme si salité o te pona arrêter tozaka nde salité ozaka vraiment salité tamso excusez-moi tamso lamba ola tezate odiembeli ka nzambala yango na bondeli Yesu masi apeso bilamba ya kolata obima na nzambala mais ça peut me suspect et ça vocation za mapesa ye so azala service fala tani nzambala osomona mususpect za ke ezaka Alexis lelo musanza meleki maele papa leki maele kolata pop eza mabete yango juste biso trop bomana so la taka soin ba mbio kombo na bisaka batu boy ozo bamba bande ko wana commercer elinga ozo bamba bande ko wana kombo pono nzamba fuliote so yo so fuliote am so ko lata danser ko le kabande ko wana mo sanza me pexem de la ta griffe ya mabete ozo mona fois à l'année propre ko la sala ke nzamba sala kaza puissant nzamba pauvreté akota mse la te lelo la télécharger na calendrier mona pasteur la ti tala chemise munene yoka pantalon musuni osomona papa nangai mais lelo est chancé nzamba pauvreté Yesu soit riche donc c'est un peu ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu na moni na vidéo et na prophète moko bon il pas prophète mais autant comme il était alobi pas de bêta martyr n'habité martyr comme tu sais ba prophète peut lisusu likamba martyr papa ko bêta na mutu parce que lelo na remarqué martyr ça sous likamba nzambe te comme likamba concurrence c'est ça batu ba chrétien ba liba pouvoir pe ba bato bazaka na ngambo wana ke nzambe pas à puissant capable oui et cause à mabete cause à pe mabe c'est ça parce que comparaison n'est pas raison parce que ozo pesa mutu o prouver batu ke yo boko tondisa moi carozo me mango so na mina fongwama vraiment ndambra moi muke meto zoro à la prochaine on fera bien alors combien ta martyr ça mabete OK mususu pesa vocation nzambe mais est-ce que la prophète a yemba te à terre est-ce que on bête martina n'habité yo devrait pas tout ndengeni bon ba kutino pe basala yango OK osomona Denis l'espace sala yango basala yango ba kisiami na pe basala yango ba beta ba plein ezala ki pon évangile mais lelo siko ba sonic ba évangile sonic a futa basala yango bango basala na cadre d'évangile mais lelo comme il évangile comme il ma concurrence que ngape na population ngape na peuple nenge batu musuba bata monde na ba benga o baza
bentel n'entend pas comme côté au bien ça bentel il y a petit plein alors ça dans la population la petit plein et le moins na vie mondaine et comme na bonzambe que ngape na mission na beta plein il y a pas petit plein ngape fana buka marti na suka nga ba retomber comme monana amen et comme monana to ko ba na bilembo na bango et si ka gloire à nzambe za mabe ko kotate mais moni boto ko musana mabe koti et ça ba signe to zo mona tangi kombote osomona ya nzambe pesa laka mais to mona na époque ba continuer ba nani ba mambo e ki bwana esala magité parce que to kenda pona gloire nzambe mais comment to kenda gloire nzambe makambo esalami mais mabi foule les kepe belé étouffement to kufaki kaoso mangana no na osikisa kaoso mangana okima donc bon na biteke nyosha mabe et si ka gloire nzambe za mutakelo kalobiko a petre bomoi près de togaso te comment mututé mais étouffement chaleur bato les belé mingi papa na ngai na lobi boy nzamba azwaka nkembo na nyonso soki esenzaki nzambe ki azwa nkembo na mamo esalemaki gloire à Dieu azwa lokumu mais so ezalaki na baye apase na nsima un jour jijime ezela biso yesu osabao que j'étais jamais connu parce que pour la prophète son rôle ni pas bukani martyr nazala bref soki eza mpo na gloire ya nzambe yesu azwa lokumu amen wana soki eza nzambe nalingi azwa lokumu yesu azwa lokumu esalema bien mais soki eza volonté ya nzambe te batika kosala biloko wana koprouve batoki oyo eza na population ebele koprouve tala papa koprouve batoki oyo eza na population ebele mona biso so na mokili moto apolisi eza yesu masiya na satana aza moto ya yesu kasi na diable na biso moto akela biso na nzambe te satana asala rebellion nzambe aboke na se mais moto aketa diable asatana bakopéraka soki nzambe pardon sa bakopéra apeti na ete obongo boyebaka te tala bateka bino vérité apeti na ye bombola piste wana l'homme de Dieu toyeba sikoyo par rapport ya motuna o est-ce que prophète akokosala moto délivrance na mafuta to pe na mungwa bien poudre bien mouchoir blanc ou bien akopo osorola pe moto délivrance poudre na mona esika mote na yesu na biblia asala poudre apopola moto soki mosala nzambe moko alingi ezali aya prouve nga yamba eta na mission moko biso mbale alakisa nga esika na biblia Genèse Apocalypse esika ni yesu asala poudre fula moto l'homme de esquisser nga le parce que na tela ki ongo na mona ki ba image qui un homme de Dieu na tanga kombote asa de délivrance na mungwa na mafuta pe le sus na poudre pe la mouchoir blanc pe a sokola batu et surtout ba maman parce que vidéo na ba flota ki ongo a sur la maman azali ni ya moni na tunisi ki pesa possible na délivrance ya bongo kasi on a zonka na ozongiso na bible toujours makamna oloba na pesa ba réponse directe na ozongiso na bible yesu alobi na mikolo ya suka bokomona bilembo bakobima lokola mayebo mais mingi bazalenga te OK ozolandanga mingi bazalenga te makolo oui c'est important makolo c'est important yesu on l'appelle nzoto mobimba asoro tu nzoto mobimba parce que yesu moi sokola bat makolo tomona mais na ko biselo komoko nzoto ya moi c'est sacré muta mérite mo nzoto ya moi c'est mokolo moi c'est mobali na ye moko poni biso saint tomo tomo ba passer na biso ce service aussi moi c'est libumu na ordonné na mwasi na ngana na zui mwasi na mbringani mwasi sani asimbe loboko na libumu asa mwasi ya bato ko kotsa maboko na simba ete na konsokola mwasa mutu bolumbu te mutu akomona bolumbu ya mutu bolumbu ya mwasi no bali c'est important mais ya mutu c'est une malédiction mais prophète la sala ngo prophète la sala ngo sur la basi sur la mibali si comprendre asa la monde nini kala mokili o karaza mokili ya bité ba opinion bana na biso bapona tant mutu azwa loboko akota mwasi osokole bolumbu ndenga botamela ke bopinion pesa repasa na monde ni asa nani kasi basino tuna kinga réponse yango na ti kasi bangona nde po mwasi mutu jamoko osokole bolumbu mutu non ndetinga na boyo andera madame nanga ko na bolumbu mutu mususu te mais ce que toi na komo longole bilamba na déshabillé na longo lié bilamba na moni bo dignité ya mutu d'ailleurs ça péché na miso nzambe OK est-ce que nzambe odonga longole bolumbu osomona yo na bike boko yemba bango na bilembo wana o bino bozomona la papa ezala kate moi sa mutoko na ndenge ni nanu on est tensioni o mona kalso moi sa muninga on est tensioni yango moni batebele bozo ba bango bongo a délivrer mutu base belé face sana nzoto te papa tiko ko sabiso ouais de was que devant c'est nani ya Isaïe non o ya femme tsunamite ne mbunzi zolo munoko bon munoko la c'est faut comme na système o meta bo kanisi zolo mbunzi alela ki mwana na boiti ya femme tsunamite ko lalela mutu souffle après ça souffle parce que souffle après ça souffle après sa vie papa bible est clair yesu ça la mambela la parabole il faut comprendre la parole de Dieu
osomona te lokwa yeso baki mu pesi moi ça batolele likolo apola le suki wapi nane ça on appelle ça j'ai un homme de Dieu n'entend pas musanza mena ko tuka ka basanza mete moni diable ko tenter biso na manière nyonso et puis ça mutabilo ko na ke otika bango bolumbu ba otindelo mwasi moko Jezabel moko ayewana a kitoko yoko ka bongo te et puis ko tika bolumbu moi sana soki ya mama kuluto ko ka moi sana okoya nomo na ko kuna osuki elongwe na kolongola soki nini e komi ma msusu to yebi to yoka to mon et to yebi osomona la Bible dit frère l'impudicité. Moi ça me tike bolumbu papa otike bolumbu otala na teni ya Dana Eve délivrance papa et pour ça la bombe batike libanda yemo na kati kuna bilo mbala kati c'est qu'on a suke legani una kasi au problème mafuta otie poudre otie mungwa donc d'abord tu rekosa na kombo Yesu papa mais pour la poudre le bien retenir mafuta mbila parce que nzamba zo baké si quelqu'un est malade passage na opesa si quelqu'un est malade aki na temple ka basali na nzamba mpaka batie maboko bazo ba pakolo huile d'olive mafuta avec offrande d'action de grâce olandinga bien eza biblique mais huile ngo pakola mutu est-ce que ça orienté peno pakola huile d'olive wana parce que nyonso za ka ba directive orientation Saint-Esprit est-ce que le lo baknyonso ba comment utiliser huile d'olive sans révélation huile d'olive moka ya tina te pas azoka pakoli mutu yango mona ba service bo ça sans effet parce que bo ça on sera imagination non c'est le Saint-Esprit yango mona ba service et simba te mingi pe bo ça nzambe ndinga mabe ba koti kis ebele donc na Congo lelo pour na la conclusion ya question pesinga na Congo ya lelo ba te ebele bo ça nzambe na vérité ba vanda ba huile d'olive na ba mungwa ko sala mungwa ya mauvais même moi aussi mon atisa mungwa mais c'est la révélation nzambe OK so nzambe orienté na sali mais so nzambe orienté na simbate OK parce que bien so ba na komba so ka mutrobika na ye na ko poser mo na komba so mutabiki na ye mais essayer ka te na utiliser ou de livre non c'est venu de singa bon nzambe orienté na directive donc papa ça long important te muté utiliser ou de livre na mungwa to na poudre si tu poudre pour faire comme ça c'est la poudre biso mona ki ko sokola pe na yoka mais ko sokola moi ça mutu bolumba c'est devait faire sokola moi ça mutu. Et là que purifier la parole de Dieu, et ça maïté. Maï le bas orientation mais sur la montée. Soit tu bon. Au gros soit maï, au bon délit. Au pessi montée que sur un anda qu'on c'est pas mauvais. Au sommet hein parce que nous avons pas orienté montée sur maï que sur les âmes abêtées. Mais yomo papa, au sokola moi c'est moutou. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tonto yeba. Parce que c'est les âmes abé. Les âmes ala mouté. Soit que moni pasteur, oh yakana sokola mama kima, bele muyibi. Mais ce que mon qui abonde na pesio mai qui est sur un ndako eza mabete mais oh ye mama ina yo pe mama ngo mwata mutu moba no na ndako otikala bongo ndo ngoni wana otikala bongo na mobali mutu mususu pena atiko bolumu ndo bota mena tenada na f aba na ko pakola ko mai yo potiki nzoto eza molibe impédicent de ça bino bongo. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas nabi que tout ça bon la présence il y a maman la bisopé Josiane Manzo c'est s'appelle maman Josiane Manzo ah yo ali pas à biso maman tout cas moto on a bi que motema ya papa donc motema papa mais ils rare au monde l'homme de di maman qui moi c'est nga zapina ah poni ba wanga la bon esprit impudicité bondumba. Parce que na bande asukolo ba esprit parmi ça tikotek mbala moko l'homme de Dieu esprit impudicité ça bondumba bangonde baza ba edi na biso soki nzamba sala ki pas aider Adam bangonde ba edi na biso c'est ça parce que moi son nota manako epaninga na mambebele quand nota mbwani wana amen nga voyage na kinana mo sinanga oh ya solo natika rete parce que lolo succès payé le po yeba ni monde to le tomla kana ye papa na yebanati na yebana ndeni te ma succès net ba prophète to yebi ngaité libanda na yebani te ngasko ba papa est renommé ne ba pasteur msi bazali yebani succès obuka marti monde yebi on sera pembe mona ye na bimiselo mo mozo katanga te bomba pardon bomba OK omoni je suis marié na okunda mo sinanga na simate na oke sondeni mo sinanga kitoko talete o tigabwe so na bombe ngeni non t'aimes maintenant pas ça qui tourne non parce que c'est important à protéger mon bébé parce que n'habite pas Jezabel ni ba tolo ba zeto non t'aimes ba Jezabel ba zebena ba nzelo zo ma qui tourne mais Jezabel ba tine pas ibo grâce on nzamba takati na yo maintenant moi moi en sécurité ba toi mon gars moi c'est pemeno moi poussana exact
Si comment tu es sauvé? Toujours la question de la souka. L'homme de Dieu, tout ça qu'on va avancer vers la fin de notre mission, mais tout ça toujours. Tonto Yebana, RDC. Est-ce que c'est un prophète des nations au père au téléma à l'obli Kamopona, Mboko, le Congo, Peli Kamapé Salami? À l'époque, le prophète Samuel Bazalaki a l'obli comme une nation. Nation est occupée aussi. À l'obli comme un roi, est occupé aussi. Donc à l'époque, bando banga ba prophète makas ko le kabaroi parce que prophète on appelle ça ainsi dit l'Éternel. Mais le lot nana ngo banga ce prophète tamboko. Amen. Amen. Prophète ça se repentir. Mais ça là ba plein colère comme on a reçu dans na kiss. Donc plus ça c'est que on le kuta. Mais prophète on va se repentir, ba bêtise ça va continuer kaka. Alors ça banze mbona banani? Azobina na banani? Après c'est image nini? Kasi bilembo merci nzamba pambolo pona apambola ba opinion ba pesio thème over to solango. Amen. Bilembo nini papa? Nyonso na kotanga kana Bible te mais basini bana nzembo bo comprendre bo muna mukinde totambola. Mutu musala nzambe mais ala tanandi ala tambona banani? Bo mo musala nzambe na bwatsa keluka nini? Musamba alo ba nduma baza bien keluka nini? Où est-ce que vous touchez pena? Quel ndumba keluka nini? O ba ndumba nde baba se ba. Musanga bazo pour monaka esprit impudique. Alors bah que ndumba na parole ndumba ya nini wala pas. Ata parole oh Yesu, c'est quoi ça? Il faut poser kana révélation. Mais il y a le bec Yesu ta vana ba ndumba lela ba on sait ngapé prophète frère ba ndumba eza mabeti ya le barabo. Ndumba na ba ndumba parola mema nini? Ko vana na so ba ndumba et mema ko bongwana. Et même vie éternelle. Mais même ça bon ça ndumba la paix. Ah papa, ndumba ngo moneka monaki monena na boîte on a continuer vina yi. Tala, basanze bino so mona ba teme évangile. Na butu ba kenda ba boîte. Azan tourner na ba ndumba. Oh, na ebso. Ba masa ne ba mission mondaine. Osomona, ba mission mondaine, de ba masa na yi. Mais baza ba collègue ne pe ba camarade carrette. Hein? Baza ba camarade ne pe. Karoko tsaka na aussi ça ma vie. T'es bon. Merci beaucoup. Alors l'homme de Dieu, les signes illumination et pas ba prophète. Ba homme de Dieu belé mingo mon enseignement tout. Prière te délivrance, ati ba signe boye, bote bité zanini. C'est question sur la réponse dans tika ba ton ignorance. Otunenga question na kinene vitesse. 2 minutes kaka. Rapide. Na Congo soki prophète a solo pas à tout prophète des nations, oui bazalaka. Bazalaka bazali. Mais ba yeba ndete. Bazali. Na Congo basanzamba bien il y a solo baza tellement mais ba yeba ndete. Prophète. Eh bah il y a solo baza. Ba yeba mais ba yeba ndete. Bazali mais ba yeba ndete. Bazé belé. Mais ba yeba ndete. Mi soupe ya solo baza. Ba yeba ni. Un petit exemple. Exemple. Nalimete. Hein? Nalimete. Ya kuna place ni ba mevandi pena kunati. Ke maman malamu. Oh, tu vas te bomber. Maman Josiane, naboy maman Josiane. Mais tu as un fou. Non, mais nalimete au Kamui. Kuna na place maman mevandi. Qu'est-ce que maman malamu ne vandi kunade? Oh. Bato simine Congo penato monde limité. L'homme de Damouni m'a le tenu. Yoga, au Monica, Nenge, Bézine, les avons belé basara va produit. Nenge Bézine, à Bouya ma bébé va passer et vendre du belé. Oh, Tigaboué. Oh, je vous dis la vérité. Oh. Oh. Quand on est là, on tout est bazar. Comme dans la première matin, donc. Non, et on a réponse, Bazali. N'habitez pas sur ma vie, Bazar Nabango. Bazali, ya malam. Limité, nous sommes basés dans le Kouta Bazar. Et belé peut malam Bazar. Nya sozo ngeza holoteur plein comme ça oté mutaro ke nepe kuna ake kuna tabali boso cha baso poli play en taba ah zoya merci Jésus play en taba poli na mabelende play bandi milikolo ozola ngai ba pese kosika zo ntaba mbesu tumba na kunda na cher no so taba na polika nombre ya nzinzi to nombre ya kusina na se ya cher wana nombre ya bandimi ko yana bona da bandimi solo wana nde benda bandimi bandimi alo kwa banzinzi ba wana nesika solo esa. Voilà notre chose ça et c'est qu'à soler ça donc bah pesa ka oza ke tumba joan taba besu kunda na cher quand un taba na polo na seba nombre ba kusus nombre fidèle aux anabang ba plan no mona wana voilà bomba tout le bomba la sima alors tout le parce que par rapport les signes illumination et pas ba prophète bon to komona même l'église na bango OK to komona ngone sale na bango
ozomona kolata musuto mona ba chaînette na bité muno solata chaînette za mabino nga papa na ngaze vekala ta ni chaînette pex bitio na ngaze vekala ta ni chaînette na pesi mbo de place za papa na ngave kana dingele kakaza na pesi mbo te ozomona ala ta rapé chaînette mais chaînette ala ta salon qui est véché na bango c'est normal mais les autres aussi pe kunande ba pesa yango chaînette wana za caméra zo de tete maman vie ya mutu ezali mususu pe ba signe to mona yango na maboko pesa basi na bo pe jouer rôle ngani na sala boy mabo na nzaka boy nzo si mobimo kasi to wotsa dia busi tam suna bo ka biloko biloko ebite mais ngamo na bi ko ça na bo ka biloko mais ya fois pesa que na sa basi na zo loba na onitsa maboko eza mabete parce que na mutu na sa mouvement ça peut arriver même tous pesa que ba pesa ya fois ça de fois ça la signe musu eza nini faut zo mutu o sa misapino ça signe ya croix ozomona soit maboko no tenge misa bisa le porte yebaka sina croix excusez-moi église catholique c'est la sina croix basango kaka wana c'est là bango mais quand tu na vicre na église de réveil fazo a mutunyo so je te bénis azu sina croix ti na fungelo mo connaissance merci d'esprit na bête masasi moko soki mutu akufi na photo batsaka sini na mbunzu na ye croix. Réponse à Wana Sissi. Merci, tout ce qui est l'homme de Dieu. Il nous reste seulement 3 questions pour ces missions. Alors, tout le bien dans le stade des martyrs. Na zone wala ce par rapport à concert. Ba question tout nanga ezala na zone de ba réponse zo ya. Mais ce que parce que moi ni la boy. Na pesa nyonso tout nga question na ko na kati pour na temps. Yanga bo pina bo limbisa nga faute journaliste mta yambinga. Na posa parce que na biloko belé na pesa mais eza accompagner avec verset biblique. Mais so na bina lotanga minute ba pesa biso. Et muké non si ça te. Mais na ebike mikolo ko papa. Bo so ngata 1 heure du temps. Parce que mon makambo pesa so diffuse eza accompagner avec verset biblique. Et pour moi mais na lo bango te na okata parce que temps ezalité. Continuez papa. Merci beaucoup. Moi je vous promets à la prochaine émission tout ça la peine fort na équipe technique tout bon ça peut être 1 heure de temps pour tout yamba l'homme de dépôt. Il y a le besoin belé mais to kata vie attend. Alors l'homme de dé to bito vendre le stade de Martyrs par rapport à concert au tout ce monde tout au long il y a année oyo donc to yeba tout moni papa la biso mozimbi a bête qui Martyr Mike Kalamba bête Martyr et le bébé belé Kabounuale sa bête qui Martyr y compris ba te belé tout moni il est de mort au bakoufi na ba concert wana yo qui était l'homme de okolo banini na concert parce que le commis en comparaison moi zimbi bato abeti conseil bato kufité mais pourquoi Mike Kalamba te moni bato kufi te moni présence ya mort te moni présence ya Wera ya Bill Clinton rôle ça analyse nini par rapport à conseil wana bon zamba pambola homme de Dieu pasteur Mike Kalamba basa nzambe so beta ki Martin zamba pambola bino so bo beta ki yango na ndenga abia tika lole zo lokumu mais so bo beta ki po pouvoir to na population nzamba zune e gloire te bolimbisanga na biki koziki ça mais c'est pas un problème so bo beta ki yango pona lokumu nzambe tika lole zo lokumu nzamba zo gloire mais so beta po pouvoir ba bo sali musala ya pamba dépense inti bo ngabo mva misaka ba poche ba poditeur parce que pas plein wana côté ka bien na 2005 ça bi komba koti mbele obi komba koti mais ce que ça pour na gloire nzambe nzamba zo lokumu na obanda langage na bien ce que ça pour na gloire nzambe nzamba zo lokumu mais ce que ça pour la population ba sali musala zéro mais pourquoi est-ce que bato ba kufa ki surtout comparaison côté ya bomi bato mais côté doit kufiter pourquoi bato ba kufa kaka na baki bokoyeba bona basini na bango yesu bina zo barabil na tangi na tina batanga ka livre ya Matthieu 7 verset 15 tina 3e na 23e verset ba comprendre na zo loba to bi basini na bango la seki wona lo baki Mike Kalamba eza na tangi na koma mutute na suka na binza mapambola bango na avant na banza mapambola bango le liko lo baki oya sali ngo po lo kumu nzambe lo lezo lo kumu nzamba pambola msane ke liboso mais oya sali ngo po prouver tout la population belé asali zéro parce que asalte pour la voter na sali pas prouver ba tuke à la population Osomona. Alors, bon ça très attention. Plein ça plein nzambe te. OK. Na pesa mamo na été so comprendre na bi mutu so ko kunda kaka taba mobeso poli. Taba mobeso poli na sala mo rapide. Parce que na moni région faut signaler biso. Déjà. Azala ana batebele asali pelo batatoni plein. Soupe na ngolo nzambe nzamba sale grâce. Atoni sipe batu. Mais le but que nyoso za nzambe. Et le but que nyoso eza nzambe. Pona so na question na lobi boy. So ki bo sali yango. Pona lokumu na nzambe sika lole pambola bino kende liboso mais soki bo sali ngo pour prouver bato pour prouver monde ki bona population bo sali zéro et ça sans impact
Merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions qui nous restent, mais on va parler ça à la prochaine émission. Ah, d'accord. D'accord, merci beaucoup. L'homme de Dieu, question Souka Sukoyo, ils ont un prophète Moko, na yebi bien. Il y a ceux qui ont une émission. Moi, je suis bengi. Au détail, na bilamba lati, bobo teninga rigate, na sous-vêtements, na soutien, na date botama, na parents na ye, na tribu na ye. Est-ce que c'est solo, tout est le coutable quoi bon? Esprit a malin pe professeur éviter. Esprit a malin. Vous avez parlé de la vérité ça naïe. Mais Nzambe a commencé à niveau de nini a prouvé mutu parce que c'est prouvé des mondes de Gazan Nzambe. To pour Nzamba prouver to faut adim sa mutu. Le lenga ya kaleso là tu sais boss qui senga bandeko. Tu pour terme ya kaleso là tu to soutien là tu et en te prouver tout ça Nzamba solo. Il y a ngote prouver batu. Pour bandi moko te ngam date botama te. C'est ezango te bon Nzambe. Et ça te bon Nzambe. Pour prouver mutu ka te faut passer le numéro de téléphone non. Oh esprit malin piton be professeur bien ngote montant sur un esprit piton attends pena combat na eza la kanango nyo c'est ça et zongengeza ou l'état attention na sisi. Merci beaucoup. Alors to comme la souka ya émission de biso en tout cas c'était un plaisir pour moi de vous présenter cette très belle émission Trace musique auto maki bongo l'homme de Dieu le pasteur Dieu donné mazwa oyo azaka accompagné bongo na maman na biso Josiane moi c'est Pembe. En tout cas je vais pardon permettre ma question souka pour s'il vous plaît l'homme de Dieu nina tout n'importe si déjà natala que mission pour atteindre la TV mini tant que journaliste yepena bigazani prophète alobi ngandi na zabouye na lingate ko tambula na madame pour madame na bomba ye pour ba don le miso leke belé ba oya ko luka baba lingina nga mwasi na ngai mais yuto ngotanga ko maman Josa nous présenter bo na habité moi to exposer mwasi na yo pe merci na sawa bande ko bolimbisanga bo teninga rigate mam tamso ba passer ba propos nanga na ecclésique opinion mais na sali finition te akaba katinga parce que fait na sa finition pour comprendre le message mais la prochaine émission non continuer ce jour faut na comme na suka po na éclairci ba tenir rigueur te na bomba moi si na pona nini et puis na lobake c'est que yo au pesa moi si o yebi ko batela moi si na yote ozo bangela moi si parce que comme ça moi si ne sika faut comme c'est excusez-moi la terme et puis nengo zawana oza sir na moi si na yote pour si na moi si na yo autant bonne partout soko moi si na linga ka ya vrai autant mon bang o bang autant bonne pourquoi o ba duma jongolo miso ni nango c'est que yo posa muta jongolo misu yango zo bangela moi si ba jongolo misu parce que auto sala ke zongela ka biso tango oza muto jongolo ka misu te moi si na ce que moi si na moi c'est que ça moi sérieux moi si ne que aza mutu bilulu la ndumba c'est que ça moi si na ndumba azobanga kiki c'est masa ki ndumba de moi si na bien te abanga so ka tiri moi si ne ka pamuke moi si na okende so te ba ko yiba e yibo ko deliver moi si no pe yibo ko deliver moi si no ça n'est pas anité pour anité ngam na ko ça même ngam na ko misala auto délivrance OK et ça biblique pour anité ay azane sina moi sina yete ayebe seka sur la moi sina ye ba symptôme ana ne silite ngazo banga. Merci beaucoup, il y a beaucoup de choses à parler, donc nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Na maman la biso o ya permettre biso au espace autour de cette émission. En tout cas, veuillez m'excuser maman, ton nom m'a échappé en tout cas. Je crois qu'à la prochaine nous serons Noëlla Misaka. Bisaka. OK, toujours. Ah, Nzambe na ngai. Désolé. Merci beaucoup na maman na biso Noëlla Bisaka o apemetaki biso kozwa espace o kosala émission na biso 4-5 en tout cas que Dieu te bénisse maman, nous sommes de cœur avec vous. Merci na gentillesse on l'accès biso pe merci pe na maman Josiane accompagné bongo na papa na biso Dieu donné en tout cas yazane pas tabi bien ya attaque États-Unis attaque Canada azara toujours na maman pembe alors l'homme de Dieu to comme ya souka OK na bi que mission et l'équipe bien mais il y a beaucoup de choses en fond auto fongolité compte tenu il y a temps alors message no yo ya souka pour l'émission lelo parce que to yambo sous mbalezo ya to ba prochaine fois okoye bisa ba tu na biso mini au voilà de porter du monde na cité ngamo na za coupable ke na sisi na ngati alors Nzambe ameka pe ko soutenir biso na pamboli bandeko neso ba Rolanda biso bazala béni na pamboli bango parce que yo mto Rolanda mission zo mayele yeba ko définir faux na vrai na pesi bilembo kaka mo muke mais eze belé à la prochaine émission na ko définir alors pour na succès banda Nzambe nyonso ya monde asina pamboli bino
bana ya communauté Nouvelle Jérusalem ministère de rédaction. Amen. Oyo ekambami na visionnaire l'évêque Arnaud Dingeleka papa na ngai nzamba pambola bino et bana ya kabod ministry o nga nazo kamba papa na bino yo nzamba pambola bino bana nga nyonso boza na France, Belgique, Canada, États-Unis. Je vous aime tellement beaucoup. Vous avez besoin de combattre. Vous êtes tellement belé. Nzamba na bike Bolanda. Nzamba pambola bino et na pamboli permission na pamboli au papa. Merci beaucoup. Na benga ko chocolat mobali kitoko. Donc et notre caméraman Juvenal papa merci pour la musala malam. Mais la prochaine fois papa c'est la biso minute parce que nazana bela koloba nzamba pambolo makasi na musala malamu et na pamboli chef ya chaîne oyo nzamba pamboli makasi en tout cas le pasteur Abir papa nzamba pambola yo pesa biso chance musuto ya et nzambe akozanga te ko pambola yo alors yom to landinga papa na kopesa numéro de téléphone. Oui, vas-y parce que mingi ba benga yo na bo déranger le téléphone. Numéro de téléphone nanga plus 243 85 890 7151. Je le répète, plus 243 85 890 7151. Et ça le numéro nanga WhatsApp. Alors nzambe apambola bino osepelo benganga l'homme de feu je suis là. L'homme de feu je suis là. Ndoki wana landaka yo localiser nga. Toke nango na ndenge ya parole de Dieu toke nango te alongola bilamba sokola mai soki sala ndenge nini bongo te o parole mafuta poudre yeso ya biango te. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ba dédicace Césali. Na pesi avec Arnaud Dingeleka Kasa Dimbote, mon père spirituel, na pesi madame Nanga Josiane Mbange, Josiane Mazwa, mon époux, que Dieu te bénisse. Ma femme chérie na pesi libota mazwa nyoso mbote papa nanga timba mazwa mama nanga me mazwa mama José Bisali na pesi mbote libota mazwa nyoso je vous bénis au nom de Jésus-Christ et na pamboli peuple nzambe nyoso en tout cas boza la beni ba na tangi ba kombote mon frère Yannick Makilo David nzamba pambola yo évangéliste Rabbi Ngeleka que Dieu te bénisse et na pamboli libota mbange nyoso na pamboli bandeko nyoso libota moi sinanga je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, tout est bien fini, bien nous sommes pratiquement à la fin de notre émission Trace Musique. N'accourir jamais qu'on a un grand dans le bas qui ont déjà. Merci beaucoup à notre très chère sœur, donc qui nous permettre aussi de cette émission Awa Maman Noëlla Bissaka. En tout cas, merci beaucoup nous avons Baksole Bilé. Merci na le révérend pasteur Abiri. Merci beaucoup Nasima Kamera Mone Bongo et na papa la biso Simba qui bongo caméra na kombo ya Juvenal Mangovo. D'abord c'est pété maman Laurence Nzumba, d'abord c'est pété Grâce Kano. Bino o bosudi bakola na biso soki bomo ki émission o etuka yibino tuka ba numéro zana affiché au bord de vos écrans comme la biso. À la prochaine fois to sala o brossé puis en tout cas bon s'abonner massivement na Trace RDC News, partager, commenter, aimer l'émission, ça nous fera du bien, ça nous fera du bien. Vous et moi on se retrouve à la prochaine. Bon suite de programme. Bye bye. Merci.